Mbote Nabino Balandinyo soit bosolo na politique et sika bozwami, bozali ebele partout dans le monde. Boza ko na biso appel à Kinshasa, to pesi bino mbote, to likiete boza ko lekisa mikolo malamu. Boyebi ke la police na mboka na biso to na mikili ya poto eza na mosala moko ko batela bato na biloko na bango. Bato ebele tango moso bayebaka mosala ya police te. Policier azali moto lokola yo, aza moto lokola ngai. Pamba te policier aza moto asali pe médecine, akozala pe moto asali droit, asali kotanga nyonso biso pe toza kotanga na bomoi. Mais la seule différence ya s'engager na nation abatela biso na biloko na biso nde mosala bango baza kosala. Bato wana baza bato mayele. Mais lokola police na biso ya Kinshasa mikoleleki mwa ebele eloko makasi to bandaki koboya na police na biso to bango mongo babande ko se plaindre à chaque fois ezali likambo to bengaka ba matériel ya travail. Babandaki kozanga bisaleli ya mosala na bango po epesa bango makasi ya kosala mosala lolengo oyo esengeli ezalela. Biloko wana ebomi bango mwa tamulai. Mais grâce ya mokonzi ya mboka ata oyo alekaki Joseph Kabila atikalaki kosalisa police lolenga kwa kosalisa lelo avec Félix Tshisekedi le président de la République actuelle yepe asalisi makambo eza koleka pe malamu ndenge biso nyonso toza kolinga. Oyebike na makambo okanga bato to mesala mingi na ba jeep. Soki bakangi bato na jeep lolenge oyo bamemelaka bato ezaka mwa pasi. Ba policier basala mo eloko na bango babenga yango Bercy. Ils mettent des gens dedans dans des conditions presque infrahumaines. Bato bazako même OPG. Lelo to koma na problème soki bakangi moto quelque part po basambisa ye peut-être il faut ba mener à une distance de 5 à 6 heures moyen basambisa ezate. Peut-être OPG ayete bake ko bomba ye quelque part ba kosambisa ye lobi. Or place bakangi moto c'est possible dans un premier temps. Ce qui OPG azali akoki pe ko entendre moto sous procès verbal par rapport à infraction ou interpellation au babengeli moto. C'est possible. Lelo la police na réforme nango ya sika, la police elle est civile. Police ezali militaire te. C'est-à-dire c'est une police qui travaille ensemble en synergie avec la population. Lokola ne boza komona, par exemple, la seule différence ezali bis o ezali presque lokola bureau ya OPJ. Akosambisa akoki ko bomba mutu en attendant jusqu'à ce que bakende na na place mosusu ezali approprié. Mais ezali na ba norme internationale ndenge ezalaka na France, na Belgique, na États-Unis. Mais la seule différence ça c'est le travail d'un Congolais, un entrepreneur congolais nde asali yango. Ah boza komona climatiseur. Donc climatiseur ezana kati awa soko koti na kata mutu ko bokota climatiseur ezali TV za radio te j'aimerais à ce que binono so bakinoa bomona. Ça c'est la fierté ya ba Congolais pambate c'est un Congolais qui a monté cette histoire yende azali un entrepreneur où il a Lingimboka a proposé mon konzamboka appelle le za moto azomona musika, il a saisi l'opportunité et il est d'accord avec ça. Coup de chapeau na ndeko asungi police mais coup de chapeau également na police pour na ba équipement ya sika lokola mituka o ezamo côté zali ebele désormais kozalo lendo soki au moins dans chaque province tu vois kozala dans chaque province to kuta disposition modèle chaque province bazana logo ya boy. Je pense que ça la malam dans chaque province on retrouve même que 50 véhicules. Il y a genre il y a beaucoup de malamu pour la nini kokanga bato bazala quand même incarcéré ou interpellé ou bien audité dans des conditions normales au lieu dans des conditions infrahumaines. On va entrer dedans toko tala na kati pour toi kotala qu'est-ce qui se passe tout à l'heure bolandanga tozota. Ndenge tolobaki bandeko na ngai bosolo na politique officielle. Likambo enquête yango nde toza kosala donc place tozali awa ndenge na lobi na bino libanda bomoni mutuka yango eza presque lokola ndako mwinda ezali mibale toza na climatiseur yango wana je pense que Roublé olakisa bandeko baza kotala climatiseur yango wana mais au-delà ya climatiseur oyo eza presque lokola mini bureau donc soki ba interpeller bato bakoya ovanda na baba oyo en attendant soki bavandisi bango awa OPG avandi kuna koki kosambisa bango en attendant prise ezali peut-être qu'il faut qu'on soit dossier sur le plan numérique na ordinateur prise wana ko servir de normal interrupteur ezali pour na roboma mwinda donc eza pena normal donc en attendant bako kanga mutu pe kuna place wana bozo mona eza na cellule place bako kanga mutu hein awa bako kotsa mutu awa tant bakangi mutu ba maîtriser yesi makosambisa so amoni ke mutu wana za dangereux bako kotia ipe en attendant na mikili ya poto ezala boya vraiment coup de chapeau na chef de l'État, d'abord pour la vision, mais coup de chapeau mingi pe pour na entrepreneur congolais oyo. Ngala zako linga, ça c'est une proposition. Na zako senga na mokonzi mboka apaiser de son poids pour que dans chaque province
tous à la 50 véhicules ya boyé pour la cadre la police à proximité et aux malam coup de chapeau pour la commissaire provincial la ville province ya Kinshasa pour mbaté et sengonaye pe zali komona ba policier baza ko travailler dans ba conditions à malamu nyonso wana une manière de repérer une nouvelle image pour la police na biso ya pays démocratique du Congo. Donc bati ambongo chaque province azanelo ka modelo bino bandeko lelo ezala pe lolendo na bino parce que to bandeko le kaka baboka batuna Bercy baboka batuna Bercy aza ko yebisa bino o eza ba témoignage ya bato e basala ka musala to ko beta lisolo mais moto muso asala musala ta ko yeba valeur na ngote na zo expérience d'abord ya capitaine ya Zalia wa po ya ko expliquer biso avantage ni bazala ngo ko ya mamotuka modelo mon capitaine Boni malamu ndeko boni yo nzamba tiki biso te awa na ye pona kotalisa na bayimboko bazolanda biso partout police ya proximité ya lelo azui lokumu pamba te esali bambula ebele bonyokwamaki na likambo ya bajip na makambo mosusu ya kosambisa bapasi oyo bozalaka nango lelo motuko ekomi epa na bino valeur ni bozopesa na motuko ntina nango pene ezozala nini? Merci ndeko mpona maloba motuka oyo bomoni eza motuka moko ezosunga biso mingi mpenza koleka ndenge tozalaki na bajip. Par rapport nde tozali na bajip soki tokangi motu tokotia ye na se ya Bercy vraiment wana ezalaki mpenza malamu mingi te mais motuka oyo ezosalisa biso soki tokangi motu tosambisi ye soki tomoni aza na likambo moko mbeba moko te sur place mais soki tomoni aza na mbeba bino bokoti na kati bomoni eza na mo esika moko babongisi oyo tokoki kotia ye en attendant tokóma na ye esika oyo baki le droit bazali bakoki kotinda esika oyo esengeli. Condition bozosala apparemment eza condition moko norme eza kutu makasi koleka na poste ya police ezali. Donc condition oyo eza mpenza malamu mingi koleka donc moi mpenza na kati eza te ata moi eza makasi kuna na kati moi eza te et en plus na soki mbula ezobeta vraiment toza protégé même sika ba souciat musu ezali kitoko. Très bien. Donc ndeko alobi contre ba intempérie mbula to moi ekoposer bango problème te pamba te makambo eza malamu. Alors likanisi ezali to sukisa wana et que dans chaque province quand même ba biloko aboye ezala. Ozomona ngo soki chaque province eza eloko ekosunga na cadre la police à proximité. Vraiment soki biloko etamboli tous les 26 provinces vraiment police à proximité akosala musala na ye kitoko ndenge sengeli. Très bien. Je pense que bino batoka rabato te. Bino batoka rabato boka rabato. Kotia bato na Jeep na kotia bato awa esika ni ozomona mwa malamu. Bon par rapport à Jeep na eloko na so proximité moni moi ça va awa. Awa eza ça va na nini? Awa eza moi bien muto atato kanga za moi à l'aise par rapport à Jeep za coincé. Je pense que bolandi yango tokokuta na lobby soki nzamba alingi kimia na mabota la bino.